Mbote balandia HD la Congolaise TV. Tant on a HD la Congolaise TV donc chaîne na bino moko ya kano, chaîne na bino ya bien. O ezali émission na bino culture et art. Tant on a culture et art, bino mo bozo comprendre directement. Art ezaka ka musique te, art ezaka ka comédie te. Donc ndenge toza awa na minute o nde nazolo bela bino. D'ailleurs, nous avons une espérance et bongo, la patronne, la grande maman. Nous avons mon caméraman, Dominique Moulumba, MP4. Nous avons mon réalisateur, Joseph Corneille, et Kombo Mangoto. Autrement appelé les Mobutu quoi. Bovik Fouamba en Afrique du Sud. Nous avons nyon surtout bambote bisika bozwami. Lelo tozolo bela mingi. Il pas ba musicien. Tant nazolo be pas ba musicien, eza moko ya mwana mboka, moko ya musicien na kati ya mboka na biso. Mingi o bayeba na kezali bato basimba ka micro ba o bazaka liboso. To yebi bien ke ba o bayeba na mingi eza bato babinaka. Mais yazalaka toujours ya kobombana. Yazalaka toujours na sima abetela pe ba musicien belé ba base o nyoso ba yebi, ba o lelo ba bima bazo ba succès, bazwana pe betama na kati ya musique na bango. Donc, on a que base on est bêtement la musique na bango, comme on a suke toujours na base. Donc, on a qui koloba lelo, ton la minute oyo, ton na moment oyo, bino moko boyebi, to le kapoto que nous découvrir bazwana azanani, bazwana e betama ki wapi, bazwana ezanini, to le kana. Téléspectateurs, nous avons le tozo yamba ingénieur Godé le Fumbo. Na kanisa toza na déjà à na plateau na biso. Aza mieux placé pour na copier sa bino position na ye, a lobela bino ba parcours na ye. Papa Godé le Fumbo. Mbote. Mbote mama. Naza ne sengo ko yamba olelo. Ngapena ne sengo ko yamba yo pana ngai. OK. Okoki ko se présenter na ba téléspectateur na biso baye ba po ezana ebele o baye baki okaka guitariste baye baki o papa le Fombo mais parcours na yo baye bien o te menga on senga ona no o se présenter. Oui, ngai monsieur Mbemba Ndombasi Godé le Fombo. Congolais de père et de mère, né et grandi na Bumbu, précisément à Kinshasa, na kati ya RDC, et na sali études primaire na ngai école primaire na Saint-Jean-Baptiste, pas na joaka certificat na d'études primaire, na ke ko sala secondaire na Bosembo, Institut Makele na Bandal, et na ko sala humanité na Institut Mbaki, et pas na obtenu un diplôme en pédagogie générale. Et pendant tout ce temps, nazaki na famille moko ya ba artiste. Donc grand frère nanga Shora Mbemba depuis nazokola wana tina ba primaire nazara toujours na cohabitaka na ba musicien na ye na orchestre na ye et à l'accent guitare basse. Grand frère nanga Shora Mbemba na 421 na bandi penza carrière musicale na orchestre Wiki Star. On a na classe na bando beta na Wiki Star. Après Wiki Star na tambola trop na beti na fantastique monde ya papa Viokolo na yo beta na choc movema ya président Geoffrey Filandu na keko beta na Izeti le roi ya Selembao na beti na Gal Mushashino ya fondé Moji na Kusuma Stars c'est au salam avec Bavi Makados na koti sous Kusuma Stars. Et na ke kobeta na dynamique achat il y a le président Likijo paix à son âme na beti na super wa Joe Nickel na beti na industrie musica na Kasavo croisement Chaba avenue Victoire na beti na Batambuta na Bandal stop control na Bandal lisusu na Ovoza orchestre de la voix de Zaï kuna leader na ngezaki président Masumo de Brende. Oh. Donc nazaki penza oyoka bras droit na quoi pilier orchestre et après on a quartier Mumbai comment il déclarer comment grand frère nous dans orchestre obetaka on a été obetaka libanda
na yo beta na orchestre grand frère na ngai super choc de Shora Mbemba et vieux na biso vieux Franchard na Samouraï Mololo bameminga pa 26 bar kuna pe tokomosala quoi autre musique nde bajeune lelo baloba musique ya recherche tobeta ba jazz na ba composition na style na ye moko akreaki beyansenga et na 91 vieux bwinga aye kodécouvrir nga ameminga na Empire Bakuba. Ok. En tout cas, parcours, il y a ingénieur Godé le Fomboya Moulay. Tom Soto, il y a le bignon Soto. Tu peux nous l'équipe est dans Moulay. Merci. On a beau sani limbisa po. Ils en ont place monsieur na bossa na katana loba makambo. Mona ba fashaka mabe. Abosani biso abetaka pawa. Toza batu muton sto bossa na mo mambo belé pe. Ba osilikate pour comprendre yo. Bon, ingénieur Godé le Fombo, na yo ki parcours na yo. Ba téléspectateur puis ba yo ki parcours na yo ba sepeli ba o ba comprendre ki te ba o pe ba zakina ba ye ba comprendre bien en tout cas ba ko comprendre mais eloko nga la ngena tuna sous question nga ezaki na yo ki olobi likambo ya Empire Bakuba papa Pépé Kalé non paix en son âme na Empire Bakuba parcours la kindengini na kanisa kuna pesa ki sumula ikoleka bon na Empire Bakuba na salika na ba 8 ans depuis 91 na longwe na 99 na longwe na mais ezaki pe mabena malamu ezanga raté ba parcours ya bien salamaki ba faux pas pe ezalaki mais en général ezaki bien pour lelo nazalo fombo pour na Empire Bakuba. D'ailleurs au moniteur na se planter comme on a Mbemba Ndombasi donc Montandu des pères et des mères. OK. Congo central 100% Madimba. Mais batu ba yibinga na kombo lo fombo pour na Empire Bakuba. Ça va. Nazo ikombo na Empire Bakuba président Papitex mutapesa ngango et makamba bien les cas ya mabepe les cas. Ingénieur, est-ce que tu peux expliquer biso na Empire Bakuba ozalaka kaka guitariste ou ozaki pe chanteur? Non, na Empire Bakuba nazalaki kaka bassiste mais na rôle encadrement nazalaki sous-directeur artistique. Okay. Et puis na sala rôle réalisateur trop ya album na Empire Bakuba. Et puis na Empire Bakuba na sala ba programmation ya album donc comme programmeur na bango orchestre na époque nanga. Nazalaki programmeur, réalisateur, arrangeur, directeur artistique. Moi ba rôle na ça qui en a mais na yimbate na zalika bassiste à part confiance ezaki makasi na président mo pe na album mona pe na bwaki libanga na studio pe na boye ve kala bi bon boka mutu na boye Ramsès honorable Ramsès na bwaki ko composer pe ba nzembo composer pe ko to mona pe ba msupi ba za ba composer pe na composer qui difficile mana ebiso da ki rébellion pour na orchestre ba président ka ba msabanzem na bango bino bodana ka pona osaila bango mais biso pe jum soto yokanaki to mais soto osaila ka bango ti photo sala pe banzembo to sali album to ke na studio frauduleusement ba président ba ebaité to futi mo biso mo to sali disque comme na moment moko fo ba président ba yemba orchestre mo ba yebi ke mutu akoko ko approcher ba président abetela on li solo bon azate apanga ngam na mona yeba président naki ko négocier na kena pas président Kalé bonjour président na yepo toza na album tozo sala biso ba musicien pour soto zelika bino to sala ba nzembo te to sala ba nzembo mais comme si ko lelo to sa nzembo nanga ya ona e rapide prise oya oyembelanga busali nzembo wapi ngane pseto na studio bon biso to yibite nene to yibite non so to yibisa bino bolonga boboya ya to yibisa gite to préférer to banda ya ngona nga siko lelo nde to sa nzembo nanga na yozwa oya oyembelanga bon ndenga linga ndenga ki na confiance nanga azaki na choix ta lati bilamba to na studio et jour ba président ba koyiba ke to sali album ezali bon ngana sala silika gite non ya silika ita kamwaki muta silika inde ezali président texte président texte silika blobi ko tuna ko yate busa nzemu na bino aya rabete donc souci na ba bimisara bon ezandenga Congo na Congo soko beti na orchestre ya moto ndeti atata na zaki no voza président masumo to saka album nyoso banzemu na
ya oloba ke Godé tchape nzembo eza système ya Congo donc bosalelaka nde président bosalelaka président ti bokoma bapère bato ebele omona bamisien baza na banzembo te lelo eza teke bazanga banzembo eza ke baprésident na bango bapesa bango occasion wana te e arrivaka mpe président kopona kaka bon yo tcha mais eza teke bino tu mais yo pe lelo komi na base na est-ce que osedaka mpe bato na oui nga na sala ingénieur loba vérité oui nakobanda le premier album na nga ya Delta eza confirmation ok sur 10 nzembo nazaka na 3 to 7 oyo etikali eza bamisien ah so baprésident so bozala boye donc ndeti sikoyo nde nasali album na nga sans orchestre mais jojo ekoma tie nzembo mpo na minute oyo nasalaki album oyo mambalo orchestre ezalaki te donc nasalaki yango en solo quoi ezalaki ka album na nga mais vu jojo ekoma lokwa aza privé na nga na kohabitaka ne trop e atie nzembo donc nga mpenza naza na esprit wana nalingaka esprit wana ekufa esprit wana ya ngai kaka e ezofrappe bato après mpo lelo lider omona akufi na ye sikoyo yo obimisaka nzembo te yo bana kosalelaka ye epuis bapublic bazalaka wana biso vivant wa pepe kala akufi mpenza okutani na moto azoyi biso lofombo sikoyo yo mpe basango sikoyo pepe kala akufi obetango nde donc mpo na ye na motu na ye babana odicte yo na président et arriva fallait kosala bapreuve mpo nazonga liso nde naza boye lofombo ntango nakomobeta banzembo ya bato nazobeta bakomprendre ke ata sans pepe kale abetaka ne kaka bien do eza bariske moko balider bamemaka bamisien mpo plus tosalelaka bango makambo ti ezokende kaka na motu na ye une fois aza te bino tu bokomi siko bajoue alors faut faire sala preuve moko bamona bisiko koza bon déjà lokola tobandelaka zéro alors bopesaka bamisien chance batiaka banzembo pendant que oza vivant bayebake motu wana akomposaka motu wana mpaza na nzembo na ye. Merci ingénieur. Nangaki na posé sous question moko. Est-ce que ndenge Pepe Kale azati empire bakubeti kalaki. Est-ce que bino nyo surtout bozala vraiment inutile lelo? Te ini so na bitu za ini za lukuta. Toza unité pour d'ailleurs surtout ini nde empire bakubezati siko en force. Unité za kité koyoka na malamu za kité yango no mona ki makama empire kita. Unité za te. Merci. Bon, ingénieur. O ngala ye na ngo vraiment mingi. O ngala na tout na sikoyo. Pona le léopard. Léopard eza ndenge nini? Merci. Léopard eza lisanga oyo nde baloba die madi. Omoni lelo ba passer ba yaka na église die madi. Mais za diete. Léopard nde die madi. Die m'avait dit. Donc na vandaka na tali na TV na moni bakulutu na biso oto benga ba lion basali nzembo pona este. OK. Donc basangani bango nyonso bazoyembela este bazolela lela bamusuku baolela nzambe nini tout ça là donc ezali lokola naibité nga siko na se retrouver te na nzembo wana nga mais nga pe naza na bato na este obalinga nga o eza pena ke ba abwe baza kuna afandi pena boy le fombo baninga bayembela este ya boyi donc na mona ngo lokola ba bominga ba vie na biso et nzambe mamo akotelinga bikolela te yo poza miselo kwa bango sala nzembo pe pona est mais ko sala lokola bango te nzamba inspiré nga biyo yembela nde basoda po est wana baza ba congolais Congo ne tozaka beto wana armée musana ngo ebundela mboka alors yembela basoda babundela bandeko na est mais basoda kaka bakobundela pamba te po basoda so bazobunda sans armement bakokate sans moral la bango ezala bien bakokate donc yo senga na bakonzi basunga FARDC koyoka kosunga donc eza ba doter bango na armement lourd pour soda so azobunda aza na revolver akobunda guerre te aza na kalshna soki nini babe yango nini arme moko ya baris boye erenyaka fort soki aka soki nini wana soki aza nango e akutani na baninga baza na baarmement lourd oyo ezobeta bakilo
soda zonga na ye do réalité guerre ya wana guerre bunda makati ko poto wana ba soda bien ya ona nzembo wana nzamba ba yebisa ba konzi na bino ba doter FARDC na ba armement pour le loba mboka tout toujours ba wana so toza na armement na biso tamsu de 11h à 14h to sisi masolo pour toza makasi toza na ba idée ko lega presque Afrique mobimba na kana ba preuve na allez nzambe tango inspiré nga bon na voix na parler nga bia o esprit nzambe mbamo na fungoli machine na sali nzembo bambinga FARDC kuna nazo yemba gouvernement parlement des chambres na nyonso ba soutenir FARDC na sengi pe population to soutenir FARDC tant on a sali texte on est sili et na leki na TV na bien en tout cas mission nyonso kuna zalaite nzembo ebeti a rejoindre nga toujours sala nzembo pe biso pe to yembela po bango moka te baza ba mission na mboko bo bango loko ezaki kopa mbongo ezaka bongo ba ekartaka biso po bango bazo bambongo na bango bazoki bambongo basali pe nzembo biso siko nga na be fort propre nanga studio nanga na du salaire nanga ya fin du mois na futi yango ba papa ngiangi to sali ba image na masa nanga le regretter Jean-Marie Luzingo père son âme to sali bambinga ta to sali yango population alingi nzembo ba vie wana te bazoki mbongo donc ti lelo kutu bato bayebi nzembo yango te même na bango bayemba yango bayebi yango sute po bakendaka kopa mbongo basali bisalela n'importe quoi esimba te ya biso sikoyo population alingaki yango nayebi te na réalisation kuna soki bakozwa moya kolekisa yango bato balandaka même FARDC wana ezalaki ndeni donc tant tosala nzembo wana tellement population alingaki yango na niveau ya bakonzi ebeti eko malheureusement biso awa tosali eloko bien bakonzi batala yango kaka bongo nzambe alalaka te seri wana Vital Kamerhe ayaki président ya chambre basse abengisi biso abi non mosala bosali yango biso bakonzi tozoluka yango pe population esezozela vraiment na encourager bino en tout cas yambaka biso bien apesa biso bambongo tosepela et kobima tobima wana tokomisi yango groupe Léopard do Léopard eza bato oyo balingaka mabe te po nga na mona eke bali babomanga na nzembo ya este wana na se révolter e nzambe inspiré nga baninga nyonso balingaka je wana te bayaki vers nga tosangana ti lelo tokoma Léopard do Léopard eza bato oyo toza na mboka tozotala avenir ya mboka donc avenir ya mboka eza nini mais président Mobutu aloba yango Zaire alobi eza jeunesse azaki na raison pour lobby eza nde jeunesse lelo neti siko biso tokomi mpe bapere or lobby tozalaki bajeune ndemo mpe bana baza lelo bajeune lobi akoma bapere alors tant tozobosa na jeunesse lobby kongo ekosimbaka jamais or so totali bien sikoyo jeunesse eza oublié donc na parla na question na on a sepeli na question na eza question mo riche na profiter na loba na chef de l'état ke azonga na phrase wana Mobutu donc lobby kongo lobby amona lelo ka te pour aza fachi beton lobby et aux la jeunesse donc lelo jeunesse eza oublié na tout ba vie nyonso na ba domaine nyonso théâtre musique ba mona lobby te ba mona ka lelo ba bana ba jeep bana ba ndaku ba kotsa ba mbongo chaque jour mais ba mona te ke bato ba osala pa na bango lobby bango nde ba oza ba responsable or tant ba okoma ba responsable ba ozala ba piaker numéro 0 du mboke kufi bana ba omba ozwa tango tanga te biso ba oto za ba wende die normalement na ba moyen na za na ngona kotangisa bana te mais nzambe ka zo sala ke bana batanga pona nini lobby ba ko encadrer biso te alors biso lelo to lingi te makambo biso kuta nango biso Léopard makambo biso zo kuta nango na nzela to lingi te lobby ba o bazoya ba kuta nango malheureusement ti sikoyo l'état zo ko appuyer biso te na ba idée noble boy tozaka na balabala même lobby so ba bengisa bato kamara Léopard to date. Merci ingénieur ngena tuna boy Léopard les équipes makasi dans le monde basoda makasi ba kuna na kati ya kusakana te kuna donc critère na ngweza na no fo ya na no fo za combattant no fo za bena mobali kuna totala soko ye totala oza mobali boza mobali te mobali eza nini mutaba décision mobali aza mutu aza ferme donc soko ye toye ba mo aza ferme te na ibandeli kaka tozana ba test na biso tosala
toko créer likamo boye totindi yo kono bunda kuna soko kimi to ma ya dale ok to créer ki na personne ka za skit yo kimi to comprendre que wa dans léopard liban kuna bien senga ba brave bato pena o ba loba rapé et puis surtout bazana souci à lobby donc ba bosser ingénieur est-ce que question est-ce que ba yaya o bazaki liboso na bino donc disons ba mikolo wana est-ce que ba sepela na yango est-ce que ba sepela penene loko bino bosali ba mikolo donc na ba mikolo yo mozo comprendre déjà tala yo sali nzembu ba futi o $250,000 mais nzembu ba balingi yango te muto afuta ko mbongo akumi na kandati siko bato mo ba ye ba futi ba ngote ba sali nzembu eleki ya yo carrément muto ya mabe boti muto ya mabe bota facilement muto ya mabe bota na émission to koma na combat à cage siko na bato baleki biso na mbongo baleki biso na âge baleki biso na relation pour bango des gens mon après ministre Massa na bango moi ministre de la défense gouverneur gouverneur Massa na ba banda chigmo do bango ba yo izangonga na bango siko esala ke pour biso ba Massa na biso ba koma pe lobby bazo yaka da na nzela elo bango ba bosana mono komi père mais Massa na ko ministre de la défense bako tindo guerre de tije malgo apé elo ba vina so ba bosana pour no ko sa ministre Massa tinda ba vina ba ke no bunda na Goma po na États-Unis salama Mohamed Ali bena ba programme ya de Vietnam donc ba vina so ba bosana le les air na bango mais quand même bazala bien na ba jeune pour le lot to na choité ba procureur ba nani ba Massa na bango ba ministre donc tozana singana kingo bazo mener biso vie neti ngana sokoda ba futanga so balingi tala kutuna bandi makambo to na mois de juin mona ba rolo waya kato salaire ta berer na zana ngo pour bango do sa bango lo bazati donc bango basala o balingi ba kotala bon o lo fombo te to futa te de balo zote bien bon pesa kuna eza bon eza na critère ti za te ko bon ba yoka ki lo fombo mingi na baba to futa ye ba drona non kuna eza bon te kuna eza ba vandi na bango DG au moins ni pona Ramses terre zote ya saini na neo oh yo tala gete na pièce wana oh te longola e to moni nani donc kuna eza bon kuna eza te ke yo ba compteur ezali ba fichier non et puis baza siko eloko ko bangisa eza makasi ke baza ben touchable donc moto ko toucher bango azate oh mais peut ça le fort banga bondeni tenga na zo banga bango te na mona réalité muta solo na premier ministre o kene ka ngulu mais ba affronter kakati o affronter affrontement na sokoda na la pipe na pour yebe luka mto makasi za pembe na mois de juin na o rater sumo au moins mois de juin les gars mois de juin les gars na joité ils ont raison te na benga vi na nga Joussard vie ndeni na vu mois de juin te oh bon benga déjà ba benga ba futa au doublé décembre na juin o rater na bina joité juin on peut les gars ti lelo na place pas ko no le laté donc sokoda ba ko sana ba biso te sokoda basala oyo bango balingaka doso bazana na donc netika na armée to lo balo so batino na gomoke te armée za bongo te armée pina batosaka armée za na discipline oleka bato tout te na sens que nde kuna bi ke soki bango balingi ona bi netika na armée so le ba bi ke ne goma ko bunda OK oui mais na sens wana te po armée na zo ba discipline bango discipline za te po comment ko va noka boye o sanctionner le fond argent bongo te il y a un sens te et puis muto do sanctionner autant suye kut na moi o ba yo ki te na bar mais yem da sanctionner siko ba sanctionner muto yo congolais no so ala mga yo kanga congolais mo ta ko la muka alali ayoki le fombo ta zate de lo baka ko ozana soins intensifs ou bien ozana coma ou bien au kufa no ozana mort so oza bena vivant congolais tout avola la o yo ka le fombo partout kozala même na bis même na bar même na boîte siko mutu ndenge wana mutu bango bazopesa mbongo air balingi na mokolo balingi donc bon ngana loba kaka eza air na bango ba décider ne balingi soki pays ekomi pena na ba normal ba olandela bango ba ozonga na temps mais pour le moment baza pena ba tout puissant pour tout salari tout na kenda même na révolution culturelle na senga appui to kenda IGF pour na bango kaka isimba ta ilo mote
tosali ba démarche na ba présidence tosali na ba ministère nyonso na ministre ye moko pena donc alobi na bango me bayoki ete talaka ministre tala niveau ministre ya culture et art sokoda boyi koyoka ye eza grave donc sokoda nayebi te bango sûrement bazalaka na Jésus ou Lucifer po nayebi te nango explique ngo ndeni ministre pena ayebisi bango ke bosala boye te basali donc kuna pena ndeti nga mpe nayebi te leo nelobisanga to wana juin anga te bacomprendre bokata te turo ozwa toi na mois de juin. Oh, merci ingénieur. Na quand Tony le prince Tony le prince plutôt aux ba réponse na ba question sur pour tunaki et pas ingénieur yemoko. En tout cas na sepeli makasi ingénieur. Mais na lingana lobilo lo na ngena tuno le suselo comme susu. Te wa to bomba. To yo baby so su mois de juin. Ah, il est en cadre mois de juin. Te wa to bomba. Wa to bomba to lo bate. Septembre. Bon. Moi ba futa na juin mikolo ba futa suna décembre. OK. Wana kana na septembre ti octobre ba ko bossa. Oh mais no kuna ba kata susu. Te ba za ba tuti. On va comprendre. Vena ngaza kuna vena nga masumu de bien. Na président nga. Akokota kuna bino bo futa mise na nga ipo yaza bongo mona akotala be mi petit wana zalaka mise na nga bo bufuta ye bango mona yaza vena ngo na tamsu na kamera beno mona ba futinga te me yaza wana. Bon na bon iza aza paye moko ils a conseil d'administration pour le moment basé belé oyo pena ke soki bon d'habitude en Afrique toraka na dictature soki likolo lobby et déjà kati bino to bolandika mulongo mawa. Ingénieur, ba souvenir nini oyo zanango ya malamu pe ya mabe pona papa Wemba. Bon, nous to lo bana to vanda ina vie beaucoup to vanda na ye pona ba souvenir bon le roi azali souté ya mabe to bomba kaka po ya mabe pe ezalaki mais to bombango. OK. Na ko préférer na lo ba souvenir à bien. Ba souvenir à bien na ye ba premier jour na betaki ne podium moko ezaki na concert moko na Grand Hôtel na Libanda na parking wana ezaka réveillon moko ya fin de l'année na bandi Pepe Kale pe ba invita ki wana sponsor ezaka Bras Congo je crois Bras Congo ou Bralima entre les deux wana et Pepe Kale papa mba mataki na tour na biso senga ki to betela monano première fois to année podium moko na vie nazara malmené jour en poids azaki jour on a foulard moura moulai donc ye akokoma ne kuna me foulard yelanda kaka donc bino na podium siko faut ça l'attention ni atangote nazara déranger ma be jour on bato ba nyoko ka to ide on est la première fois et puis souvenir à malamu pena na garda tango sala ki first class na vainanda kuna moni jesai muta biro na abi papa mamba tindinga azana ida sala groupe moi ba jeune et puis ba jeune on baza kuna déjà na kanda kanda mazana besoin d'expertise na yo. OK. Do yo kende kuna na molokai otala et puis au PC rapport na musicien moko ne o constater. Donc nazaka honoré jour en talaka papa Wemba atinda mutu pananga ngana ngeno sa l'expertise na groupe na et na kendaka na talaka groupe ango et puis na pesaka réponse au na monaki donc wana et touchanga tilelo et puis tangu to bitumba sokoda tangu to longola ba Blaise Boula papa mba so approcher nga makasi tant combattant bana pesanga confiance à makasi na bitumba wana so to kende bagarre donc ananga ko fortifier nga ibo ko pesanga ba idée vraiment ba souvenir à malamu na tikali nango yangwana ya mabepe kozanga te mais adamu we isatika biso na olingana ngate na otanda ba o ngana sepela na onte pona ye to ça ne sert à rien zaki bien so zaki vivant na lo bango à se corriger siko ça ne sert à rien. OK. Donc pona ba souvenir yangwana. OK, merci ingénieur.
nakanisa ba téléspectateur boyoki ba malamu oyo papa Wemba asala pona ingénieur Godé Lofombo. Esengo ezalaki mingi ya ngai parce que nanzi papa a se permetaki ko kutalanga lelo. Ingénieur na pesio merci na ndengo pesinga temps lelo. En tout cas esengo zongi vraiment epananga na kanisa to comme na suka na ebité suko koza na mot de la fin moko. Ouais, mot de la fin pour l'émission lelo pour na sepel na maîtrise na yo et puis na sepel na style na yo. Merci. Oza précédé ou poser question ndeti kaka ndeti na obe naturellement quoi. Merci. Donc oza précédé eza style mo eza mo rare nga sepel na makasi. Merci. Na opesa lubananga eza mingi mikolo na obunda. OK. Na bunda ba maman ba benga trop. Le roi a usé maman na profité. OK. Basi o ya ba artiste ba benga trop. Ezaki liboso basa ba musicien mais na basa ba théâtre ba koti makambo. Barbi papa bundela biso zolo ba bien na ba TV to olanda be mission na yo. En tout cas to s'appelle bundela biso. Ba artiste bali ko bala basi na bangote. Donc ba cha basi na ndako mais ba kendaka na ba famille te. Moni courage to za na ngo wana ba memi on tina ba belle famille. A memi décasé na tourner disque ba yoji na e ba abimia kena mona bato abani ko boti se bana ba koti ba université sans balaye. Oh. Alors basi wana tout ba benga ba bi papa bundela biso. Yebisa bande ko na yo ba artiste. Ba bala biso. Biso kutu to lela bango. Mais ba parents na biso ba olela. Do ba belle famille ezana kanda ba artiste mabe. Do ba memi courage na biso musique. Ba memi wana ba belle famille. Yango na komba oyo na ba na ba maman no ba benga bo changai bo pesanga confiance. Ngana obunda nango nazo profiter na ibsa Ramsès yipa za combattant honorable Ramsès kota bagaro. So yo posana na règle te to kutana to chamaka munanzela. Yango maman ngana pesi yo bale o bundela ba maman. Ils ont passé des artistes n'a pas belé au moment où tu fais beaucoup chance avant de voir na bali maman ça Pepe Kala avant de voir na 6 mois avant ou 8 mois ba boya ba kena ba nyongo ba on kutu ba sisi ba o bazana no vivant bo kena na ba famille abatu bo pesa ba mbongo ezaka nango sani ya braza nzunga ma famille ma couverture sac ya mungwa ba damjana ya nini eza grande chose te. Pour ni bosala ngo te za ba pacte kukoma ba bimbongo komi pasi misale za te ba ba za volonté ba o so na tangelo ba kombo ba so ba benga okama mibali na ba prêtre ba za ba msuku donc okoloba te donc eza volonté mo mabe bozo salir ba artiste biso ba oyo na ba jeune ba oya sima nga na bundela po ba bala ekoma difficile so que on se présenter ka nini o muta théâtre ba vandi o musicien ba bala raté bo bala bana batu ba famille na ba surtout bazolela wana eza bitumba na obunda et pona sukisa na pesi mbote belé merci na yo pe na pesi merci pour la ndinga tina bumbu presse yango presse za te ko vandika na ko na yo ozela bato baya voilà idée a bien et puis na remercier presse en ligne en général pona nga pena pour le moment presse en ligne te idenga lelo na zongeli contact na bato belé na monde bato bakomo benganga bato bakomo tindela bilamba bakomo tindela ba mbongo c'est à travers presse en ligne pour lobby ba TV ba yokona na ba Lyon ba vient na biso wana ba yokona na bato TV biso to leka na TV te oh so ye na plateau TV nde to coopérer na directeur à programme bongo siko mukolo émission na plateau monio ai omona makamna oti mona Godé Lofombo boni yo peno vida yo donc ba question mo chrétien na yo mozo mi mona vende to fina bouton li mona na plateau alors tant to remarquer que on to kimi ba TV or que daki je na bango tant so to kimi ba TV lelo yo eza na bane belé amike oyo ba yibi ba Lofombo te pour to leka su na TV te malgré musa to sala le daki je ba Lyon ba yokanaki na ba journaliste na ba plateau basala biso je on a d'autant oyiba pompe ba question mo kitisi au valeur au siliki so salaire au déconner na plateau boloko la biso neto ki be éducation moyena déconner ça te mo poli tant ozo pola wana bango siko biso tanto kimba TV pratiquement to bongi siko o le kabina na nzela boye o tuna bina mwana pete mwana ebiote
moto ayebaki akoma tuno neni président oye mikolo okoma wapi ozaka wapi mais lelo presse en ligne esali revers donc frappé bango si vous presse en ligne bino boye bolanda biso kutu tina bandako bato pe lelo comprendre que oui le fombo existaka le fombo betaka bien mikolo kutu banzembo héritier obuto obina bele bami ajmi de mo yemta betaki donc soki bino boyaki te public anga yeba te que le fombo sala boye et puis bazaki bango monté bayokanaki pe na ba église de réveil église de réveil eza parmi église oyo et pe boma culture mboka pona nini lelo bana ebele bayebi bamise te na bata théâtre te mpona nini babengi biso bata mokili tala gemabe bato baosala culture mboka balakisi bana wana baza bata mokili ce sont des méchants botalaka bango te boyokaka bango te donc génération mobimba kobanda 1900 totiaka 1990 ti lelo église de réveil pena efandisi idéologie na mitu ya bakongole ke wana bata mokili misala na bango eza mabe or keza culture mobimba ya mboka siko bana baza déconnecté lelo bana wana de kobanda 90 ti lelo bako mikolo baza déconnecté na mboka pona ni église de réveil donc ezaki plan moko baaméricain batiaki en place na baéglise de réveil lelo efuti donc toza nulle part mama mosu akendaka na wenze atekaka akendaka 5 heures du matin azongaka ndako ne 19 heures mpo kaka bandako elia na bana e arrivé ke bana na ye mwatika bango na ndako eza te bakendaka na bana na wenze wana jomo bo asorganiza tia balance voi na ye pas de nzembo ya empire kuna pas de zaiko kuna kaka banzembo ya bata ba vaseline banini sikoyo ezosala ke bato oyo bazaka na wenze mama na bana na ye carrément babosani biso tala bane des années l'état azosala eloko te sa bayebake oyo eza culture ya mboka baoboma culture moma bato wana baza bango bakopiaka biso mpo bango baa na source d'inspiration te inspiration eza nzambe akitiselango biso sikoyo biso bato tosinspiraka mpona likambo yango balobi bato bayoka biso te donc eza danger mo nayebi biso chef de l'état fa vanda pena na baréunion conseil des ministres bayoka makambo nazoloba c'est sérieux mpo mboka sans culture eza nulle part biso sikoyo église de réveil na bavie na biso o mpe baza bamusicien na presse oyo bazaki ya batv basali bloc mpona kobloke culture bavie na biso blocage na bango eza kaka ke bango baotala balofombo bayebana te balofombo babonga te bazobosana ke nzambe esapesaki mayele moko mpo nabwakela mpe bato bavie na biso na kaka eza lokola baopposant ya kala oyebi ke baopposant ya kala basenga embargo na mboka donc biso tosombaka so arme te na congo basalaki yango kaka mpona mobutu babosanaki mobutu aolongwa lelo sikoyo nde toza boye toza na embargo tokoka kosomba arme te okomprendre makambo bavie na biso baosala lelo yango baopposant na biso basalaka kala bokosenga embargo te mpona mboka e bamindele baprofita nango balingi mboka na biso ezaka faible balinga kolongola embargo te toza na embargo armement donc eloko wana tozwa mayele lelo oyo oza mokolo mpo kaka lofombo azwa te ozolinga oboma culture moma mboka mpo kaka tel ayokana te nzembo na ye na wenze ebeta su te bosorganize moto moko boye kaka azani kutu na lien na nzambe te masombi 4 lance voi na ye aplace yango na bamarché nyonso ya kongo monaka banda bato balamukaki ntina na poka baoyokaka banzembo ba bakombo mosusu tokotanga te donc yango nomoni mpona sukisa nde na bandaki bambote na kozangisa cameraman te po yeba omona ye ta cameraman aza héros dans l'ombre donc Dominique Mulumba MP4 Dominique Mulumba MP4 donc il y a un héros dans l'ombre nde toza boye baomona ye te et puis nde tisiko na obwaka Bruno Lubika mbongo propre ntango atindelanga mandat Dominique aomona te donc héros dans l'ombre eza ndenge biso tovivaka balofombo na misika ya kongo ozoka pilu fasi ale makaba ngam na beti basi obini pilu fasi osepela me basi wana nga tiane ale makaba okoyeba te do ba héros dans l'ombre biso siko nzambe kaka mtapesaka donc napesi Dominique Mulumba nga eloko akopesa eza te babénédiction ka ebele napesi honorable Ramsès un grand combattant napesi révolution culturelle mobimba bambote napesi baleo partout
ba léopard nyonso côté bozali tozaki belé ti libanda bato ba se retrouver en esprit wana na pesi bino bambote belé et lelo boss moto zane moko ka na Congo boss pena o azana bonzambe mbongo pe ya propre susulu kwa ka bino lobika Amoli Mabasa na femme na ye po 100 mois c'est bien oza stabilité donc maman Léonie Makungu yimta osala ke Amoli Mabasa lelo bato ba mo benga Amoli Mabasa na ozoende nini Amoli Mabasa po yende mutu lelo pena eza susuli kama odicité na ngote prêtre ya solo a sali ba faire na auru bazo vivre Dubai Kisasa tout mona ba effet tout mona ba imprimerie mystique au pesi pena polo na yo elongino bimi sans tache makame belé donc Amoli Mabasa bambote na ko tozali na obosa na pété bureau nanga ya Delta Acoustique na poto na directeur Serge Kambakuna na sous-directeur Emembo Balakika na secrétaire général Firmin Firangoma na José Salai de London na Alexis Loa Mpangi plus Pangi na Sepres Nzazi na Denju Yalala Didier Bendos coach Mamadou Polondo Ado Lungu le Bozé Belé tant on a otanga aussi la tête na osuki sana femme nanga Blanche Mbemba il est déjà nga sina sala ipar nanga lokola Ramsès musapi déjà le PTDG zali famille na e na pesi papa et dimon kota zali na pesi ba Léon Mondele na Japon ba Fiston Mondele na pesi batata labe na ki santu bino tu bata ko sepela pona ke no bala donc na zongeli lisusu ba artiste to bala basi to chena banda ko babo ingénieur alobi ba artiste bo bala botika ko isa ba artiste basi na bino bo bala MP4 Dominique Moulumba, mon caméraman, bambote belé, mon réalisateur Joseph Ekombo Mangoto, autrement appelé Lemo Boutou, bambote belé na bino nyosoto, Espérance et Bongo, na pesi yombote, Tony le Prince na Londres, bambote Dej Amani, Mobali ya Marie-Claire Yanganda, bambote belé, ciao.